dansa Dubai, dansa Dubai, dansa Dubai. Mutupa yela qui est à chaque PKT, tu éviter, à EBPT. Bon, et ça public peut n'avoir le bâtiment, ça site et si qu'on va mettre quelque chose à Sengaki. T'es à soana mutute. Bon, on va l'ingariter pas soana mutute. Que Maître Dangi azal unique, azal unique mission te oyo, azal regressado. Maître Dangi vraiment azal un projet ça la fitting na yangi ama de la forêt. Comment ça là comment ça les réunion. On a que site moi qui na quoi moi monument discothèque moi mke avant loba ngande na zawa kutuna biso bata ba Congo ngainde danser. Mais danser ça na musique moi te ça na hit. Donc il va tali ba bike eza poison. Ko ba maso ba gina sima ba regesa to ba Congo lo biso yemba lingala ba koma ko take Dangi nde ene abo ya yemba lingala ba ke kote mo bope Dangi utelo ta ko sabino ba bloka lokuta ngape danger tela ka bébé na tela ka maman na tela ka chérie encore na famille na ye ba kene wiji azu traditionnel après ya ozongi la biso na mini mabikisi na kama mo batu belé ba kufa mais yesu ko bikiti lelo batu ba ndima teke ye wana zaka ye musique angolaise musique mo ki mtema mabe succès na yo e pesa baninga msupasi ba kolinga ngote kaka batu wana batonga ba finga ba bimaka Congo abimi Congo akena discothèque mo ba bengisi abeti banzemba Dangi nyos abima lokola Dangi maza Dangi te na populaire chaque dimanche tu vas nous alawana tu vas na inauguration dans les trois tu as déjà tu bien ba groupe nyonso ya bana mike po za ba nouveau talent tu baya ba TV ba télévision angolais kozala ba nozo ba image mutango azana nzembo ta we beta te ba bayebi akena Congo ake obeta ba nzembo Dangi Simba dansa Dubai Simba dansa Dubai dansa bien abiso tudilu asunga pe biso ebele tokena ba ndule ya danger na balunda asola pe na bien en tout cas bana va na biso pe na promesate te asoana mutute po bon ba lingara te pas soana mutute que Maître Dangi azal unique, azal unique mission te oyo azal regressado. Ba na 12h to fungoli porte ti 20h mwana na bendana bakende bapoto bakanisi bakokufa te okokufa kaka baso mimi tuka bakanisi bakokufa te okokufa kaka bafe bayo raté bafe balinga petra ngoli mabo chérie Maria nazolia te nazolala te omona interprétation monde Angola doit un site nabiso pour avoir du Angola Ultima Hora parce que Angola Ultima Hora a gagné la mamutina dernière minute donc Ultima Hora il est génial bravo donc Angola tout suivre toujours Angola Ultima Hora parce que Angola Ultima Hora c'est comme tu dis le Eventus tu dis l'event l'Ingoloba pesa makambo aux solution shalom. Hola, donc boa tarde, boa noite, ça dépend de Ernini, Bozibiso, na Katabanda Kunabiso, na Katabanda Kunabino. Voilà, c'est Space à 5 à l'antenne. Donc, Mbote na Tunes Wabesa Rolanda Biso, na Angola, Outmora TV, site Moko ya Gaïa, oui, c'est quand na Katia Luanda, peu partout international, avec sous le haut patronage, il y a Moko ingénieur Trido Bravo. La main d'or, donc on a pu monter derrière la caméra, tout bandi makambango boué. Né bozomona comme tout le toujours ceux qui toza awa et ça non loin il y a rond-point Kassenda donc chez Liemoko les sénateurs parlent tout dit mukolo shalom nenga pesi la rabino toujours. Voilà nazanga moko te na kata plateau na ngai et ça bar lounge bar mais na ndenge Angola Ultima Hora TV et comme plateau nazanga moko te nazanga banda nazanga groupe ya Maître Dangi. Bato baby Maître Dangi baby que Maître Dangi aza nani aza muto abetaka Afro House na kati mboka na biso Angola donc un musicien aza regressado na tous les deux parties voilà a évolué vraiment na kati ya Luanda. Maître Dangi atindio ezali bato na mitema na ye oyo babengami na kombo ya Cédric pe Ingrafament tout tozana bango vraiment na kati ya micro sans plus tarder ingénieur Trido Bravo nazo sala entrée na ngai esika wapi na koyamba ba invité nanga donc boa tarde Ingrafament tout donc je vais dire OK
kaka ndenge ezalaka na ye mpe côté ya Cédric même moral boatarde. Voilà, comme je disais tout à l'heure, tu as déjà émission à présenter qui est Maître Dangui, Aza auteur, Yabanzembo Boyokra comme Eliminado, comme Toucher laissé, comme vont venir nous Louvre, donc côté quand on Louvre, ce qu'on a déjà dit, c'est lui l'auteur, il y a des chansons maintenant. À présent, tous en abattoné, à Wanakati, à micro, na biso na Roro Bandawa, puis Ingrafamen, tout bois tard, seconde avec. Ya botar di sangi. C'est moi, mon la bien émission à Nga pina zane c'est moi mon na yo, émission na yo à Lilo. D'accord, c'est dit que tu as un sentiment des années, nous avons la rango la haute maora, mais le lopé aussi occasion et Oyambabi n'est pas ingénieur très brave. En tout cas, ça a un plaisir makasi. Donc, l'équipe sera na kala, donc l'équipe sera na kala, na sigo l'équipe bango, na CP pena, donc vous avez la maîtrise à roloba, émission na moni pena haute maora, donc check. Santé artiste, tu es le artiste, awa santé à Maître Dangui. Total qui on a page, voire même page, il y a Angolais, page belé, balobeli que Maître Dangui a bandé ko beta concert, à Kouei, ba mal à l'aise. Comment biso tout ça vraiment média, tout ça au milieu du village, tout ça na posa to ba santé à leader et dandeni. Bon, na minute au santé à leader penda grâce à Nzambe comme kitoko, akendaki na wiji. Ezaki makamone bandaki na conseil moi suka to bete à décembre le 30 si je me trompe pas. Na kakwa ku to bete le 30, leader azongi na ndako boye akoma ko sanza. To ina hôpital mo otavie na biso mo boye senga. To ke batali ba bike eza poison. Parce que poison de senga il faut pas traiter kana bokoko akendaki wiji na famille na ye bakene wiji azu traditionnel après ya ozongi la biso na ministre oyo aza penda kitoko penda dans la février to banda siko makamna biso la production kala mingi te. OK, ça penda poison maintenant l'entourage babi muto apozona musika za la pe muto apozona mutazara musika te. Est-ce que ba donc bozo suspecter nani eza banani eza ba musicien ou bien ba rankine ba randora ndenge za ka ou bien za poison moko agir au kaka public ou comment? Bon, premièrement biso to suspecter mutu te. Ezara que si tu as un bêta chone na kakwaku a santé moi a outil d'alcool pour demain qui t'a yo que moi fatigue habiter na mela moi longo moi énergie ça langa bien mutu pas yela qui est a chaki pekate to éviter a bien pété bon ezara public na rolo baté ezara si to et si ka bêta ki show a senga ki a sengi ba yele mutu pas yela ebité ni speed pesa ki ya mobimba za ni ko funga ni o to a éviter ce que ba sala ni mais ya zuka rameli. Depuis je remets là, azonginda ko sentir bien on a kusanza, ando sanza trop. Bon, si à quoi qui ana quoi qui à quoi, ba meme hôpital, sengi que docteur pe asali oyaye, o senga que ça là, a kepe na beaucoup qu'on a wish, après zongi loanda kindaki azonginda côté, a kepe ba mon église, pas ça là maître assemble la mingi. Alinga mamto a ressemblé à une église. À celle qui m'a arrêté 7 jours. Bon, ça avance à Salingolo. Brunde Moussa, le bara toujours. Donc, si vous vraiment te dit que Maître Aza vraiment très à l'aise, tu souhaité comme on est encore en public. Si, quand la minute au monde est en février, pour janvier, Tamura européen manano. Parce que février to banda bena makambo pas to apene lo na biso mobo to zui espace mobo na populaire chaque dimanche to banda ozala wana to bana inauguration na dans les 3 to zana déjà to benga ba groupe nyonso ya bana mike bo za ba nouveau talent to baya ba TV ba télévision angolais kozala bando zo ba image ya c'est bon quoi. D'accord, na kata tsunami record to betel so Maître Dangui so to moni Maître c'est que to moni pe tsunami record. Web sabiso tsunami record et fonctionnera ndé parce que bino pe boza déjà artiste o bo voler déjà à part. Mais le automoni bino boyo ko s'associer no bareno le boko mo sur le ngité boyo pena kata tsunami record masola ngo ezole kande. Bon tsunami record eza elonko ya maître alinga rato bato balinga sa musala bien maître atalaki parce que tozo belé na Luanda biso tozo belé ba jeune talent tozo belé bana ba Congo tozo belé mettre atali amoni Cédric amoni ngara famille tout kutani to solo les singa entre biso selon de travailler bon
À part les trois, on peut mettre un travail chaque dimanche quand on a Palmyra. On a répété chaque dimanche on a Palmyra. Tout on a répété. On a bon, bien. On a porte est ouverte. Tout est en limite. Ok, tout à la bouille, tout à la 5 ou 3 non. Tout est en limite. La minute, on travaillera bien. J'ai un talent. Voilà, comme je disais, nous avons déjà question que nous avons besoin de Tsunami Record. Nous avons déjà artistes qui voulaient déjà Liban, qui ont déjà avant. Maintenant, est-ce que ma spécialité est Bino Cédric ou est Tsunami Record? Bon, nous avons avant comme autant maître, nous avons travaillé dans la masse na mayanga na valade. Bon, tala biso bato emba lingala en séparation bani. Nde monaki na moni ba changa lokwa ba kutukuve le trop, ba disons sanga simanga na yemba, bango balinga fula ngai te la vidéo bala sanga muke. Yango na siliga mettre habité, yo petit na ngai, yaka na groupe, yango na s'intégrer na groupe, na coach na groupe to travailler na maître. Apa wana ba video musu ezala mpeza olika pe na mboka oyo na ba TV ya makunga na ndeti bon ndeti akapela eloko na ngamo bwe na uti obeta okufa kaka kwanga nzalwa redi ya miss na emba te sheki balola nga loketo te nga emba ba réalité ya monde ndenge etambula kwa okufa kaka nzemba na aussi la tijuli we elongo la mokili bakende bapoto bakandisi bakokufa te okokufa kaka basombi mituka bakandisi bakokufa te okokufa kaka mwasi kitoko okokufa kaka mobali kitoko okokufa kaka nga grapwe tokokufa kaka bigi bo okufa kaka doko daera ko keiti dasa mweza yango okufa kaka do yango bakende bapoto bakandisi bakokufa te okokufa kaka basombi mituka bakandisi bakokufa te okokufa kaka mwasi kito okokufa kaka mobali kito okokufa kaka nga grapwe voilà donc c'est la messe de l'émission à vue c'est la messe de l'émission Angola Ultima TV ndenge zara toujours bon donc voilà okokufa kaka je n'être donc pas zoela nga pena ingrafamet pour le netoyer na ingrafamet na geli na mataya tokokite te kompenda retard ingrafamet tout yayo ni okokufa kaka pe kaka nga ce que ça encore anini encore talara banoko moi noyo fona tilera encore nachela ka petit nachela ka mama na diembisa petit encore nachela ka bébé nachela ka chérie na diembisa la petit encore kikiri 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 encore kikiri 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 that's not simple biseta mbolanata eta bongo nachela ka petit nachela ka mama nachela ka petit encore nachela ka bébé nachela ka mama nachela ka chérie encore voilà donc c'est juste pour animer l'émission donc okokufa kaka encore voilà donc eza ba effre na bomba ina kati ya Tsunami Record to bela siko likambo eza lisolo ya danse Dubai donc na qui vraiment personnellement maître dangi na bazap ba chaîne ya ana komela qui pertinent nga vidéo Nathalie vraiment vidéo pe na moni est-ce que c'est bimina ba platinum c'est bimina officiellement comment parce qu'il y a tindele qui na privé na YouTube est-ce que ça déjà na ba plateforme nyonso bon tout ça là pour internet et ça déjà tout mais qu'est-ce que on les gana TV pour internet et tout ça on a compte internet mais au ce que les gana TV tout ça la tournage dans samedi vraiment harmonieux tout tournage dans officiel samedi pour les gana TV et ça samedi ba ope ba bina kitoko ba jo ba bina kitoko ba sa kitoko ba linga pe ba mona na clip à mettre samedi tout ça on a cédé qu'on peut ça va contact msunde ça la resenga rapo tout le monde en est ça la bien à Palanca. Samedi bozana pour na danse à Dubai ndé vidéo officielle ya danse à Dubai bozala. Il y a vraiment na afro ya tout ça on samedi officiel pour nos legations na ba TV auto ça qui wana ezaka pour internet ko laksa ba tout danse ndenge ni ba bina ngonde zala la musique mais pourquoi danse à Dubai danse à Dubai mais papa babi to emeli mwasi to emeli bana mi to emeli siko ba papa ne responsabilité yo benda yo mama ngana papa ata so mandefu bimida oboti da mona moko ça da responsable papa donc ba papa tout il faut babina pour ba biba embeli basi kaka ba mama banini ya tout ba papa il faut babina ouais tout papa il faut babina dans sa Dubai est-ce que ndenge maître dangia za influent papa to bomba te zo balkambo eza vérité so to bi ke batanga ba régressade na kati Angola to kotanga maître dangi muton c'est bi maître dangi
nyangala oh nyangala na beta nini nyangala donc abeta est-ce que loko wana ba mission so bazaka na invenja te be ba menace ka été par rapport ya popularité na eto loba. Oui wana venda wana zanga te batu venda baze belé ba misu ba komo sala ba réunion on a ke site moi ki na kwa moi moni moi discothèque moi muke akomo loba ngande na zawa kutuna biso bata ba kongo ngainde danser mais danser ça na musique moi te ça na hit parce que to ça musique a hit na musique yo betika pa bino te disque na ndako no bino ezabongo na habite mère na habite so na loba lukuta parce que alors viango le beta fort nyangala nana yoka ngote kaka bato wana batongaka bafingaka babimaka Congo abimi Congo akena discothèque mo babengisi abeti banzemba dangi nyos abima lokola dangi maza dangi te to mona so tanga kombo yemo esika za miyebi akoza kebe abeta amesala abeta be kuna banzemba ba shibana tukutana ba una ba show na tika na mela mano menzembo no tu donc tokolo ba ka maître dangaza victime ya succès na yende yango bato balingaka ete la communauté ya ba regressa d'union surtout bazana kati Angola comment ba embrassaka équipe ya maître danginde ni bazwaka bino par rapport ya succès na bino pe comment bino bozwaka ba contact na bon parce que télévision penda o ezala kati Angola il accepte penda officiellement ndenge nini bato communauté na biso bavandaka comment to ko retrouver maître dangi na groupe na te biso bave na biso pena basolola na bango bien bave tudilu bave tata bave tout basolola bien biso bamisu balingaka nzembo fo babwaka ye kaka Nadege na Luanda moni biso ko ba musique to betaka mo to bwaka Nadege na Luanda te musolo sangiki mosi kitoko na Angola omoni siko biso bwaka te yango mona bango batana ba misia ila ba yaka uta Congo bakabila ka bango mais bafi pe basola na bango bien vient na biso tudilu asunga pe biso ebele to kena ba ndule ya danger na balunda asola pe na bien en tout cas to bana va na biso pe na promesa te to be na kareso pe na promesa ba cheka ba sunga bafi basunga bino za pena bongo voilà tous beta liso ndenge groupe ezo évoluer ezo continuer ko évoluer mouvement ya groupe siko to beta masole ya mouvement ya groupe na Palmer a beaucoup répété na Ernil Palmer on est à to bandango les 3 ya dimanche to banda pena partir à 12h ti to 20h donc il y a le mora ya dimanche il y a ba show mo ya dimanche senga te ko lala pour lundi faut ba bagé ma misala donc ça to bandango 12h to fungoli porte ti 20h mwana bendana OK kozande ni ezala ba spectacle ou bien bozana ba surprise mo bombeli biso bien elormo bozo sala mwana ba façon sikoko bon na Palmer to ça elo mo boy moi différence mo différent elo mo différent pona bana belé bana ba talent mais ba talent la bango pena lokwa ba makoki ezate o lekana ba TV bazo mona te moni ya to sala elo kona po bayaka ba présenter nzemu na bango ba promouvoir ba nzemu na bango ya judara bango sungara bango pe moi ko promouver nzemu musupa ko zape wana sepe na nzemu ne azuye ba travailler a foulier a memie likolo on prend ya d'accord il rafama to est-ce que Cédric alobi ke bana ebele bakoya bazo ya ofele muto ayeka kabi ke no maître dangi zanga na yemba ka boy a che ou bien bo cobra bango do bo senga ba mbongo moko boy ou bien comment bon na micho non eza pona mama mbongo te zaka ke ba ya po ba travailler ba monisa bantala na bango ndenge biso be to monisa ba maître lelo to koma penda maître zaka bongo ba ya ba mona ba jeune tout o bina ba yemara porte eza ouvert maître Cédric azawana inga famete azana fogi azana tu yamba bino maboko afon donc voilà tous comme muke na suka émission biso mais tous na suka te voilà pourquoi on a salué les pétroliers l'unique na Angola Mbutamuine bakoko ya lunda biso na Soudaf donc petite na espèce ya sangi apeso ba moto tebele pourquoi on a pesa na boss cool la matrice restaurant za moko na kata Chikala Doge donc no loin ya misé pe na présidence donc voilà merci na les sénateurs parle tout dit lu pona espace ozo pesa biso to continuer kuzoka ba fraîcheur aboué merci na Sami de Vanda pona bino bana Suisse nyo surtout officiellement Sami de Vendôme de Makambo mkolo maboki na kati ya palanka voilà tolia ki pona ye merci na Bernard Bissalou donc na kati ya Suisse merci na Victor Mengi yende babi Western Union Victor Mengi Western Union merci na Equinadi na kati ya France merci na Iguette Kandolo na kati ya France pourquoi pas auto poupée sa boss Chiki à Jacques do bambo tebele na boss Chakado Kidinga voilà donc toujours continuer boyende to ozonga bi to ozonga la masolo Taliban na Wambo Limia Wambo tous en abino ensemble voilà donc tous vraiment na kati ya plateau na biso ingrata metwe sa biso to ka ke no maître dangi
c'était prévu à ça la featuring na Ranson. C'est comment? Bon, ils appellent mais je suis vraiment à ça projet ça la featuring na Yangama de la forêt. C'est pour quand? C'est pour quand featuring? Bon, featuring tu as na décembre et là il cassé pour ouais rapostila qui yangane cassé habité décembre moi mon boulot za qui chasse mingi mais à partir de février tu mususu to contacter sur février so abi que to kita to que to sai pas yoba to photo ça na équipe obimba to na kine équipe obimba to sali ba to yembi kuna to sai pe vidéo après to ye nango awa to chona ba TV awa to ngato sala ngo melo ebomine makambo wa we rapostila qui fa ça ba pomba bilo na ba propagande na ye yango et ça moi to pe maintenant na likambo. Voilà, donc tu peux te sur la featuring Wezali et t'es comme au Kozoa. Donc on a featuring ya Fabregas na Mèche Dangi. Tu as déjà Nzembo et Kota Biso dans Makasi et ça l'appelle déjà succès na ndenge ya audio. Maintenant vidéo nango tu rozango ka clip. Bon, vidéo ya Mèche Dangi na Maestro Fabro. Moi ça fait da célèbre partie na ye. Avant Kende, à cela d'abord partenaire na qui beaucoup mais mettre peut fallait ça la paix pour pas sangisa parce que mettre à telle qui selon qualité linga pour bango ba grand Fabregas na Congo masolo Mèche Dangi a peu sous mega kuti tsunami tala ba mona ba ça la clip moi ça bongo ça sans style yango ba ke a osela maestro ton roya ou betango to bimaka kini bon ça là ba luka ba ça la vidéo clip là ba mbala inteko vidéo clip inteko bana tout ya Luanda ba zela clip inteko boza mutema okita bo mona bine teko epesa makambo. En 2019 ici la tête au monde la venait teko donc tout le monde en peine TV. Tout le monde ngo déjà na TV parce que teko en plus bon monsieur zo ba to kama maître Dangi Minze Manzam. Ouais Minze. Tela ce comme bon maître Dangi Minze gospel. Abongwani. Te bon abongwani te babike bikamo mo nzamba bikise na kama mo batu belé ba kufa. Mais yesu ko bikite lelo batu ba ndima te ke ye wana zaka ye. Ayembi neka pa kozonga nesu na Afro House belana. Asa neka ezaka lokwa avena biso peke sayimba wanzila velela. Te amoni yango te ye santa tumutombele te nde baluba ye santa pena da biloko kati za ya boma to boyi donc biloko kati za. Donc voilà, Mèche Dangi aza bongo maintenant yozana e bien a rozonga ina ba scène to stolobeli collaboration Mèche Dangi na ba musicien pe mususu baza populaire na kati Angola lokola ba regressado a collaborer bien na banani te asoana mutu te po bon ba lingara te pas soana mutu te que Mèche Dangi aza unique aza unique musicien te oyo aza regressado eza belé pe baza wana basala pe ba succès baza vraiment bana ba Congo baza belé est-ce que collaboration na collaboration à Mèche Dangi na ba musicien surtout ba bima na ba o ba jeune talent bazoya bana ba regressado est-ce que collaboration ba Mèche Dangi za comment te collaboration ndeti vie Yannick bena za vie na biso maître va bima alinga ku neve Yannick a foule mais vie Yannick banyoka ka gauche droite akia bundi maramne simbi no monake simba ki wana parce que ba maso ba kina sima ba regressado ba Congo loka biso ba imba lingala ba koma kotake Dangi ne abo ya imba linga eba ke kote mo bope Dangi utelo ta kosa bino ba bloka lokuta ngape danger ne na biso ndeti jena na nenga photo na marti wana yebe na yala la lamwa ba ke j'ai Oliver mutana kutelo kote abo ya yega na soni donc mais mutango azana nzembo ta we beta te ba bayebi akena Congo akiobeta ba nzembo Dangi moni bazo tinda ye bazo simse ba page ta bengela bango basi moni balingana da balo mabe ya Dangi bango tu balingaka te bavela biso yani ya solo la ne beto kutana to solo livie bien mais na mutema yo ebika ma musique ya Angola ndi tambola ma musique ya Angola za wa musique mo de musique ya Angola za musique mo ki mutema mabe succès na yo e pesa baninga msupasi ba kolinga ngote yango pe biso to benaka na ko na bisoti voilà ok na ndenge ba jeune talent baza pe belé bon baza ba jeune talent ba mususu baza ba professionnel ba jeune talent pe bazali bon pe ba na 100% bakala ba tchaka portugais te na ba mabor ba petre angol baza belé est-ce que ba mouvement ba moi de voir comment collaboration na Mèche Dangi voilà vraiment neti nani benda neti pa raga na koloba neti Belgado neti Janeli
baza vraiment baza belé na basi to ko ba chouchou plein plein baza bangala ba maman ba oteka ba papa ba so plus de poulet pe abina pas comment ça va être poulet abina maza trop qui congolais il faut y a sangana au moni plus de poulet to zoaka abina na lufuti va mu venir abina dépose abunga ni ga boye ya communiquer junior chéri loketo na ero swanga ko sala nga pasi chouchou pletia minzem o tout ekota biso mto pesier ba direct to bité yo banze mo beta o ba mbila beli oyo il faut beta pe lo mo ba naija mo lo ba yemi ala de ba bana basi me ba beta ba sili zo beta ba ozo makambo ndo mo na gina o yemba tout ekota na wana ezo ka ba vena ba janeli ba beligado nesa on vie binu boyemba banze mna mnile kana ba teva ngola ti me ba kabela mno ba mbongo bozo ba mbongo na bokota ba afrobeat bo yemba lo ba fali ba yemba ba afrobeat bo sai ba video a danger boko yeba na facilité moni ba fe ba yo raté ba fe ba linga petra ngoli mabo chérie maria nazolia te nazolala te o mona interprétation moni na bango te problème yango na ba beta ka banzemu na bango to ke ka conseil kaka ko sala nga boye te ya nani ya fabrica ya yazo yemba ngo problème nde yango. OK donc voilà tout comme vraiment la suka so ko ba ko chité to into s'adresser vraiment la caméra biso na bino total la pena mestre dangi ezalaka ingrafamento soza eloko ebisa mestre dangi ya bien pour l'année 2019 to ebi kaza mutu alingaka bela abela ki voilà lelo peto ngai peto zanga ezangolu ndi lelo to za 2019 soza eloko ebisa na caméra ko ebisa ni bon na lovara ave na nga père na nga maître dangi tsunami constater boulot non des alaki ko landa tende bango ba lo ba kieza lukuta pona maladie boy oyo décourager non eta ke biso ba no to zali constater ka boulot to kende po dasa du pas de biso biso de ke so raté to éviter so nini so dasa pas raté c'est que yo za souté na Angola tala ka mo conseil au pesa biso nde peto solo la kana yo po ba massa no zo ande biso ba petit na ka biso nyo to zala kana zo fanda biso ba massa trop de conseils na yo ngopenga pinga famille to bife constater ka boulot na yo to za rapi na sima non merci na o pesinga lelo ba to ba banga ingara famille to merci vraiment. Donc Cédric peut se diriger vers la caméra parce que Baby qui est mutu a toujours courage na ninga maloba si ça n'est l'homme sa mèche dangi par rapport à oye comme lié puis encouragement à 2019 et bon encouragement pour nanga ezara ke via concentrer boulot à concentrer boulot donc ata ayoki biloba lo ba finga ba lo ba kipeka ate comprendre ba msu ba lingi koko ya na po ba sepela ba sa fête ya tout ça l'effort donc dans sa dupai ba bilo tout au beta o yango benande dans sa dupai ne to mona benage boro benande ligi banzembu nyonso donc dans sa dupai benande to talela on to tchela on esprit nano donc vie 2019 na pesoka mbote banini toza toujours na tsunami tozo travailler to bosser di zara calme mara mwamine nezali yo mo ebine to sola ndi ayo nyo to sola banini kitoko voilà to comme na suka ba dernier mot na bino donc nazo toujours micro passé dernier mot pe ba salutation na batunyo surtout bon apesika mbote na famille na ngaka pour na mona mutu suna benge vela nga yande ni saudu bo tinda neta ba petit zelo ke boy mona o petit na ngai téléphone ne diligade ezai diligade Yolanda Cassandra na ba nord c'est na Alimani do souve severe tota musosa do shire musosa esili na ngope na opesa na ba te belete na boy na ngo petit yaka lobi na bureau o benge boyo petit na nga téléphone ekangami o petit na nga boye nini to boy na biso voilà donc nga famille yo po boy na bon to salani biso ba mo benga biso bana na ba beta ka musique makelele wano ahabwa ka biso poani bon siku to zakana oya biso to zalana bango obi masa sedika lobi mamba solo jomo pa sala biso ba buzo ba fort abengi sa biso na mamune to ya mais e comme na benga nga 9h15 15h20 20h digiligado ayamba suti petit ko te na boy bena mbote na pesa ka mbote na vena nga bossa zimaki po yepe nande na liaka ya yetro bossa zimaki maman ngudi maman social ba petit na nga Jean Sigola le padre bio balobi ki Niclette Amba motema. OK donc voilà comme na suka mais avant aussi c'est jeune-être de bon na osenga ba beta moi extrait ya Dasa Dupai donc la nenga kobina mais voilà là je salue Angeline Mataya donc mundele la biso famille ceux qui étaient mais biso tozaka ba ten clair oté po ya za vraiment mundele je salue wana ba biye moko lumière ya wambo ba bi ceux qui étaient mais wambo ya molili
lumière wambo mutataka lumière na kati wambo babi. Merci na Amega de Newade, donc merci na Nasi Kitemoko. Merci na Oliver iPhone Vuka. Merci na Papa Yoyo na donc na kati wambo la famille wambo ba maki Angola Ultima Hora TV. Voilà pour na ngaspé za 5 na pesi nombote. Merci à mon vieux pour na yo na okanga pina émission oyo. Donc tout ce qui vient en temps à ce comme on a été pour la tigre bien pour ça voilà et je vais être de bravo. Donc voilà, Mboutamouine Bakoko Alunda, donc les pétroliers, les grands liniques, donc mon vieux, na suki à Bambo Tebele, voilà, et je vais être de bravo. Awande Bozomo la Binomoko, Tozan la Kati, il y a espace Nabiso Longe Bar, il y a les sénateurs parlent autour d'île, donc ils ont na bango surtout. Pour les locaux, ceux qui sont invités, avant de vendre gage, mais article en production, ceux qui logent bar et simité. Donc les sénateurs, mon vieux, merci beaucoup. Donc aux font toujours ma porte pour nous Yamarabiso. Penongo valorisera toujours artiste Nabiso. Donc voilà tout ce qui a. C'est dit que na ingrafament tu vois c'est Nabiso. Bref, mais dans sa Dubaï, dans sa Dubaï, à Ozon Asima, dans sa Dubaï. Dans sa non, bah Ozon Sango, dans sa Dubaï. Pour l'arranger. Cham cham. Simba, dança do pai, Simba, dança do pai, dança, dança, na suba, che, abenda, Simba, guda, che, dança do pai, dança do pai, dança do pai, dança ba papa,